traiteur. Service traiteur. Nos services, vos services. Mariage, anniversaire, baptême, chez vous, chez nous, partout, avec Service traiteur. Sur place et bien sûr, importé et pourquoi pas, nous sommes là pour vous. Notre numéro 06 14 49 23 11. Encore 06 14 49 23 11 France. Route de Vaucelas 91 580. Avec nous, Service traiteur, super cool, super chic. À manger, à boire, à grignoter. Chez nous, bien sûr, soyez là, bienvenue chez nous. Bon appétit et à tout à l'heure. Nabino batbozo tala biso ba like ba commentaire ba share ba partage nabino na o bozo tinda biso ba vidéo. Merci beaucoup ba o bazoko play bazoko tala playlist na biso na butu. Merci to moni changement. Pour nous to sengara bo beta playlist na biso na butu po olali na yo phone vani nango tia kende na lumière kambulu. OK na ba vidéo na biso mona ba playlist eza collection ya ba vidéo na biso nyonso eza wana e tiango ezotala nango wifi na poto fele ce que na moyen na Afrique bisika nyonso za ozo play biso et ça la biso to kokisa 5000 heures na biso popé o partager mutu moko à s'abonner to kokisa 1000 abonnés poto koma penda channel comment eyebana na YouTube poto koma partenaire ya YouTube miso bakanisaka les makambula zo lia na YouTube non eza mai lipana nini yote condition term and conditions ya YouTube is a norm is a lot to do alors tout ça a besoin na yo papa yo lenge bisiko zali alors ba vidéo na biso ndeto le barato partageaka ba question de la semaine de la semaine ezara pona mutu nyonso ayoki apesi biso un plus réflexion na ye. Cela dépend, il y a makanisi na ye. Makanisi nyonso ezali bienvenue na channel na biso. Mayele zoba mulayi mukie unene akonda ezalakate nyonso to yambaka. Alors, par rapport à la question na biso de la semaine soko zuyango e komelio olobi na sala vidéo ya rolala. Ya hotel matin mais vidéo e oza ya rolala. Ozu image ya yomoko, ozu image ya paysage ndenge mama love azo sala mikolo. Merci beaucoup. Ozu image oyo olingi ezala. Ce qui peut otinde biso voix ezala pe bien. Alors merci. Question de la semaine. Ezali solo ezaki mulai ba betelinga muto atindi na voix mais na ameki short na meki na sali yango mukie na zu kaka l'essentiel. Ndeko na biso atuni pona bosa na te na boaka liso na texte message ndeko na biso atuni est-ce que na libala niveau d'études eza très important ya kotala est-ce que na libala mobala ye kobala yo osepeli na garçon moko boye atanga wapi yo asala gardienne wapi niveau d'études ni naza nango po yo banda ba engagement na yo okoma na ndako te est-ce que du niveau d'études est très important na moi surtout comme na mobile avant babalana ou bien oza déjà na kati ya libala okomi lobaki nzokande azraisonnaka boye po asukisa na boye po akoma na boye te sans oublier la sagesse totanga yango na classe te voilà ka de ma part. Mais, est-ce que niveau d'études est très important dans la relation? Wana eza question nabiso de la semaine. Alors, merci beaucoup. Merci na ba sponsor nabiso. Merci en tout cas infiniment na ba sponsor nabiso. O bazo sa ke po biso to leka po bino bomo nabiso. Merci na ba o boza na YouTube. Merci na ba o boza na Facebook.